Bisika nyonso bozuli baku ya kolanda solo la plus mbote nabino. Recensement ya ba fonctionnaire ya l'État et sengel boye bake Banque mondiale a pesi na fonction publique ba équipement ya kitoko ba détail nelemo. Identification biométrique ya ba fonctionnaire ya l'État na ministère ya fonction publique et ezali processus moko continu pe périodique. Tout cas, il y a des erreurs éventuelles et cause à la régulariser après traitement, il y a des recours, P certification, il y a des informations, la direction, il y a gestion, il y a des base de données numériques, il y a ressources humaines, il y a l'État, P recensement. Na optique, il y a qu'à garantir bon déroulement, il y a opération Oyo, nde bandeko ya Banque mondiale, ba procédé qui, lobby et qui, la livraison, il y a des équipements informatiques. Prenons parole Nessengo Namutema, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Atalisaki Boye. Les matériels qui sont ici acquis vont nous permettre de poursuivre l'assainissement du fichier des agents et fonctionnaires de l'État à tous les niveaux. Finaliser des processus au niveau du régime général avant d'entamer dans les prochaines semaines l'assainissement, l'identification biométrique des agents prestant sein de services émergents au budget annexe. Nous avons reçu une mission du président de la République et de la première ministre de redresser la situation. Et c'est sans trembler que nous allons devoir nous acquitter de ces devoirs. Après avoir réceptionné le matériel informatique Oyo, vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, a procédé à la remise auprès de l'administration. Ces appuis arrivent à point nommé pour parachever justement ce travail d'identification biométrique à travers les impressions des cartes des fonctionnaires. Ah oui, bénéficiant d'un matériel supplémentaire Oyo, to bandike ba opération Oyo ya recensement et ko salama kitoko pedada avec impact P idéologie. Yo. Situation sécuritaire na province ya Nord Kivu, général-major Chiko Chitambwe, Jérôme Maéchanjaki Lobeleki na chef ya chefferie Banchou tozali bongo na territoire ya Beni. Reportage. Chef d'état-major, il y a forces armées, il y a République démocratique du Congo, puis commandant, il y a opération Front Nord, le général-major Chiko Chitambwe Jérôme a présenté qui ba civilité naye lobby eleki na chef ya chefferie Bachou, sa majesté Mwami Abdul na résidence naye na territoire ya Beni, tozali awa na province ya Nord Kivu. Au terme, il y a visite au général-major Chiko Chitambwe Jérôme, puis sa majesté Mwami Abdul Baïchanjaki sur situation sécuritaire actuelle, na zone P Baïvokaki au Yetali souci à population, na ba opération militaire. Tangu Azwaki Maloba, général-major Chiko Chitambwe Jérôme, a rassuré qui na ba notable ya Banchou détermination, ya ba forces armées, ya République démocratique du Congo, pour défendre et coloper pour récupérer Mabele Nyonso sous contrôle yaba RDFP M23. Profitant de l'occasion, Sa Majesté Mwami Abdul a promis qui soutien total pour accompagner FARDC na combat na bango. C'est-à-dire que les armées costumées kabambisa na yenye inaomba accompagnement au niveau local par les chefs coutumiers et aussi par la population locale yenye ina occupé les terres congolais. Raison pour laquelle tutaita jeunesse ya kwetu kuweza kuakompanye arme yetu. Apele ya kwangu ya pili itakuwa juu ya wandugu zetu
ambao wamejiunga pembeni ya arme surtout wazalendo kuweza kuakompanye arme yetu ndani ya vita. Po nakosukisa baremetaki na General Major Chiko Chitambwe Jérôme flèche lokola symbole ya arme de guerre. Boyende izalaka. Yeke yo. Procès République démocratique du Congo, Rwanda, botika na ibisabino ke RDC azali ko beta Rwanda, bakao debu Bolanda, extrait Oyo. Merci beaucoup Madame la Présidente. En effet, je vais me concentrer sur 2 points, sans m'attarder sur le plaidoyer vibrant du Rwanda en faveur du M23. Premièrement, sur les accusations de menaces contre les minorités ethniques, rappelons que notre pays, riche de sa diversité, a toujours su protéger et garantir la cohabitation pacifique et la sécurité de tous ces groupes. Le principe de souveraineté impose que chaque État contrôle pleinement ses affaires internes et nous exigeons son respect total. Ce qui est malheureux, c'est que le Rwanda se sert du faux prétexte d'un prétendu altruisme envers certaines minorités pour justifier ces violations de notre souveraineté. Des décennies d'ingérence rwandaise montrent que ce discours sert une politique prédatrice motivée par des intérêts économiques dans l'est de la RDC. Ce discours reflète un mépris profond des principes de la Charte des Nations Unies et de la dignité humaine, des vies congolaises qui méritent la même protection que toutes les autres. Deuxièmement, concernant les FDLR, je souhaite rappeler qu'au fil des ans, la RDC n'a cessé de prouver son engagement pour leur neutralisation, y compris par des opérations conjointes avec la MONUSCO et même avec le Rwanda. Notre engagement est indéfectible sur cette question, sachant que les FDLR causent un préjudice considérable à nos propres citoyens. Madame la Présidente, estimés membres du Conseil, permettez-moi de conclure en rappelant qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a expliqué à ce Conseil pourquoi nous insistons sur l'inclusion de dispositions pour la redevabilité et la justice dans tout futur accord de paix avec le Rwanda. Par contre, ce que le Rwanda n'a pas su nous expliquer aujourd'hui, c'est son mépris pour l'intégrité territoriale du Congo, sa crainte d'un accord de paix avec une clause de redevabilité qui sanctionnerait des violations du dit accord, et enfin sa peur à l'idée d'un mécanisme de justice pour traiter les violations du droit international depuis la résurgence du M23. Cette crise nous a révélé une vérité amère. Un seul pays animé par de mauvaises intentions suffit à déclencher une guerre. Mais il faut la volonté sincère d'au moins 2 nations pour parvenir à la paix. Ce Conseil doit tenir tous les acteurs responsables de leurs actions afin de garantir le succès du processus de paix, en plaçant la Charte des Nations Unies et la dignité humaine au cœur de nos efforts. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la... Grève ya enseignants dans quelques écoles publiques ezali ko persister à Kinshasa. Fiston Pero asalaki constat pour Nebino. Awa tozali na commune ya Bandalungu, plus précisément na institut Ango esika wapi caméra na biso ekotaki pona kolakisa bino modèle awa enseignant balobino no bakopesa na bango courte bazali ko continuer grève na bango kino mokolo gouvernement ekokokisa baposa na bango eko remplir ba droit na bango oyo bazali ko revendiquer. Nous les enseignants nous sommes marginalisés. Ce n'est pas maintenant que nous avons commencé à réclamer nos droits. La grève c'est un droit. On a commencé depuis longtemps. Il y a eu les pourparlers de Mbouela Loge où on nous avait promis d'abord le premier palier, le deuxième et le troisième palier. Toute cette histoire-là de paliers est partie comme ça sans que nous soyons rémunérés. Et cette fois-ci, nous sommes rentrés vraiment avec force dans cette histoire-ci de grève. Nous grèvons pourquoi? Nous revendiquons d'abord les travaux sur la politique salariale avec toutes les parties. Et deuxièmement, payer un nouveau barème salarial uniformisé aux enseignants et consolider la gratuité dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement au primaire. Payer les frais des enseignants nouvelle unité et les enseignants non payés. Nous réclamons beaucoup de choses. Le paiement des nouvelles unités, des non payés. Il y a des enseignants qui travaillent mais ils ne sont pas payés. Ça aussi, c'est grave. Et l'argent que l'État nous donne là-bas, ça ne tient même pas. Situation oyo ezali penza kotungisa ba élève makasi
oyo ba profitaki na occasion po na kolekisa message na bango na bakonzi ya mboka. Je veux dire au gouvernement de s'occuper des enseignants parce que c'est pas bien qu'on vient ici, on n'étudie pas. Mais tant que le président Félix a dit qu'on donne la gratuité, alors la gratuité, donc on doit prendre soin d'eux parce qu'on doit étudier, on a vraiment envie d'étudier, donc il ne doit pas nous laisser comme ça. Nous étudions plus, on se met aussi comme ça. Je voulais dire au président, même au ministre, de nous aider, que nous les enfants, nous puissions étudier. Et Sengeli ko rappelé que rentrée scolaire et salama depuis mokolo ya lundi de septembre eleki petit lelo un mois déjà eleki école publique mususu na nubabandi kopesa bana courte pe bazali ko continuer na mouvement de grève na bango gouvernement et Sengeli eluka solution. Dossier à suivre. Population ya République démocratique du Congo bazali ko témoigner pour na bolamu ya inspection générale ya finance bolandelimo. Ah oui, en dépit ya ba menace ya ba ordre nyonso, ba tentative de corruption ya ba personnel na yango, pe ba campagne ya diabolisation oyo ezali ko ciblé, inspecteur général chef de service na yango, monsieur Gilles Alingete Kei, monsieur l'alligator, inspection générale ya finance, etikali locomotive ya bonne gouvernance oyo ezali ko restaurer à la fois image de la République démocratique du Congo, santé, yaba entreprise publique, paix, crédibilité internationale, ndenge lingi mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, yokelanga eloko oyo. Dans tout circuit, ceux qui bozangi contrôle, circuit à les anatinate. En d'autres termes, baben a une évaluation. Baye ko évaluer, non pas seulement pour arrêter, mais aussi pour conseiller et donner des orientations. Mais tant que Alingeti abandi ko sala musala, peuple a monaki Alingeti nete moteako kanga. L'inspecteur n'arrête pas directement. L'inspecteur appréhende, vérifie et contrôle. Abengi yo ko ba tala awa otelemaki biente. Oko sala boye boye. Au cas où osalité nde akoya na mesure contraignante akangi. Mais biso peuple, to bandaki comme on Alingeti, si on te dit Alingeti, c'est-à-dire l'arrestation, ça c'est du côté observation d'Angaï. Mais c'est un papa qui nous a fait quand même de fierté. Mais entre-temps, d'un côté, Bazako, Zouambongo et Zonganakès à l'État, de l'autre côté, Mbongo est belé, et puis ça biso ba psychose. Même attention, il y a 100 francs, mais quelqu'un qui vole l'argent des millions. Et subitement, il y a ça, c'est du côté négatif. Alingeti reste ministère banini. Il faut qu'il y ait des petits Alingeti. Donc, impact Alingeti équitatif dans l'évaluation, il y a un marché, il y a un pitch. Il y a un péage et tout ça. Chef de l'État, coup de chapeau à la Moussiango. Ce qui Batouana va s'engagner contre Alingeti. Alingeti n'est pour rien. Donc Batouana va contre le chef de l'État. Avec plus de 36 ans de carrière, Gilles Alingete Kei, Azali, inspecteur Moko Alenda, na Oyetali, gestion yaba finance publique. Ça y a Alingeti. À ça le pour que Bakanga bato nyonso surtout bazotia maboko na finance publique ya l'État. Et c'est là qui t'a ouya azi ba rapport na ye. Après c'est la justice akangi batouana va se retrouver quelque part pour que peuple sa leçon na bato mususu ba sala te pour que peuple congolais comprenne que nous sommes Alingeti ça nini et mon aïe. J'ai appris l'ampleur à partir de l'événement de l'inspecteur Gilles Alingeti. Auparavant ça existait mais c'était comme de la théorie. Mais la pratique, nous l'avons vécu avec l'avènement de l'inspecteur Gilles Alingeti. La récupération de 7 milliards avec les contrats chinois, ça fait quand même du bien au pays. C'est de l'argent qui volatilisait comme ça. On ne savait pas qui prenait ça. Mais avec l'avènement de l'IGF, on a pu récupérer ça. Ça fait du bien quand même au pays.
je pratique parce que comment faire bangi sabato ba to ba yi bambonga l'état ba comment faire banga parce que ba yi que baza IGF ba inspecteur IGF ba kita côté wana ba comment faire ba contrôle ba comment faire banga yi bambonga bonga l'état donc peut-être pas makangi ba mo yi parce que ça dérange place ba elia ça dérange comme il y a par exemple balingi ba za la liberté moko boye ba sala o balingi na bonga l'état mais quand ba mo na IGF passe ba contrôle mususu. Et comment faire au banque ça va comment la liberté mon rôle dans ma les finances à Congo. Baza congolaise, né grandi na Congo. Donc aussi en tant que mon peuple a souffrir les aramabe mingi. Tant où il y a à côté du Kambo ko contrôler ba mbongo na biso. Ko kanga yango ezala na Congo, ezala mbongo na biso. Congo to souffrir. Donc tant on compte essaye à cela idée moko il y a malamu mingi. Donc côté là na bête la vraiment mabo. Ma belle ça ce qu'on dit bino boyebi muto ana yibaki. Bolongo lié. Par rapport à son sexu, ils sont censés. Bon moi tu as pour ça to kufa kaka. Ba continuons il faut ba côté na makambo yo. Baza ba moyibi parce que les voleurs n'aiment pas les contrôles. Quand quelque chose qu'on te donne de gérer, tu ne veux pas qu'on vienne faire les contrôles là, tu es voleur. Tala! Moussala IGF azali kosala lelo et ezali ko incarner vision et inspecteur suprême président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton pour na qualité contre l'impunité, corruption, coulage à recettes publiques, enrichissement illicite, peba pratique nyonso ya mabe pour na oyetali mauvaise gouvernance. Boyende ezalaka qui du mieux. Yo. Oui. Ce qui est commis l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, plus précisément, na rivière Gombe, comme on a foule moko, et Salami Ouane ezali coupé sa passe population, et beleli reportage. Oyo bozali komona awa ezali lié ya décharge publique te, kasi ezali nde bosoto evandi likolo ya mayi, awa mutakoki kotambola na ye à l'aise akatisi pe na ngambu lokola zoleka kaka na mabele. Tozali awa na avenue de la Libération ex 24 novembre, plus précisément na rivière Gombe na ngambu ya commune ya Lingwala, ndenge kaka bozali komona boye salite evandi likolo ya mayi, ba bidon epai, matiti epai, ba pneu, be pave ya ba congélateur, ba mbwa ba kufa likolo nango, ba kisa lisusu ba câble ya SNEL pe ba tiyo ya régie des eaux, soki pe opusani kuna na musika, oko remarqué que mapangu nyonso, ba bimisa ba tiyo na bango ya ba fosse septique ya ba toilette, awa na kati ya mai oyo. Bokondima te solo moko koma kobima awa na salite ya boye, et pourtant ezali nzela bakondi balekaka awa tongo pokwa na 24 okoyoka kaka wa ba cortège ezali koleka kasi bamona salite oyo te yango population emituni yoka communication. Bon, par rapport à Bosoto, na wolobela ke esalaka passe. Donc na wolobela on a deux volets. Premier volet c'est par rapport à responsabilité ba police. Ba police ba aider biso population pour que so ba aider biso population de la place pour localiser la salité on a place à Kobwaka. C'est là la passe que au Melimai au Lebitabe comme on place au Kobwaka ngo salem sous 100 mètres au salem sous 50 mètres 2 mètres aussi mbelo na maboko même place au Kobwaka ngo ezate mais les à caniveau et comment le la place comment boka bosoto au leto le place à poubelle tambola na Gombe au mona place nini au penda que ça peut to boka ba poubelle ba c'était na biso. Parce que nous avons contribué sur la population, au lait qu'on a aussi ici au bois qui en haut. Tandis que mon contact a roulé na kata moto ka c'était zate, ana kata bureau ne c'était zate, mais biso za libanda via salité des autres produits aux awangungi. Si qu'on a minute sur ton Apollo ya na mopepe via salité. Ce qui pas Apollo les a bloqué mo za soni so mo ntazo Apollo pourquoi mtabomba naka. Pourquoi mtabomba naka ke na Apollo azolinga toi ba kwa ebi ke zelo ko maladi moko mutazo bomba ina na Apollo te ça veut dire zelo ko mo ya soni de via salité des produits ça Apollo to sungana ba konzi ba pesa biso instruction na pesa tant tozaki na maladi o to bengi yango corona to mona kita ba konzi que mutu ça ta cash ne to mona ça ta cash ne mais pourquoi le lo cela il biso le lo mutu ko boka le lo na nzela ba okanga e vous ça appelle normal to ko boka su lo na nzela te mais ba tseso le ba poubelle. Bon, mayo tant que Congolais, toujours faut que ba assainir. Donc, ndenge za kanandaku,
ndako okombola omba moko te. Donc tongo pourquoi ozokombola ndako. Donc mboka Congo eza mboka na biso. Tokokombolaka yango, tokosoignaka yango à tout moment. Donc etani bosoigner mboka, bobongisi botumbi, tout ça bapaya bazoya à tout moment. Nyonso wana esalaka honneur ya mboka. Et puis tout nanga eza wapi? Eza na 24 là tout le monde bazokota bazobima bakota na bakoma na entrée à Gombe. Donc on fait ça, donc faut protéger ça là comme la loi comme la école balobi yango que la propriété c'est la grande règle de la santé. Donc so boye les hommes la bozo bota ba maladie belé et puis ça la propreté na ba santé ya bato. Oh, bango balobi na constitution article 16 que la vie humaine est sacrée. Tolingi vie na biso bato ezala sacré na nyonso na biloko tozolia esika tovandi esika tolali, donc un peu ça. Donc la propriété c'est la grande règle de la santé. Boye toumeli nango toumeli tolembi faut pas changer ata ba saigner nango et puis ceux qui ba saigner ba longola nango rapidement pour bangungi insectes pelé ba yaka na ba malade na kati ya bosoto wana et ça propreté. Esika ba bazo vanda esika musoto poza c'est pas bien. Vraiment pas bon ça. Papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa oyo elekanaka awa oyebi yango te potangu mususu tomonaka ba réunion na ba bokumese nyonso ya ville ya Kinshasa bayaka kobetela yo masolo nini population emituni ata salongo ya pamba esala makati ya boye toloba te kokamwe fabrication ya makala na village Vunda Mavoka tozali bongo na commune ya Mongafula et intéressaki Serf Luzulu. Ndenge bozali komona boye tozali bel et bien na ville province ya Kinshasa na commune ya Mongafula, plus précisément na village Vunda Mavoka esika wapi ba reporter ya magazine na bino bakende kokutana na mwana mobali oyo ndenge kaka bozali komona ye boye awa bokondima te na cadre ya article 15 débrouillez-vous pour vivre à créer usine na ye ya fabrication ya makala oyo bozali komona boye lokola four ezali nde esika atumbaka ba makala yango bola na ba explication apesi ndenge nini asalelaka musala na ye mafulu ye makala one do na kituna kile yango sala wonde ba niva marka boye pour casser foule pour conduire yango de tema belé tant que sila foule carte de ma carte de fongoli yango ndina ba sac comme kini de bila obligé ça na zamande yango onde de ça ne ba ka bila onde ce que vous avez manzito ndeni bon de quoi ta na zamba okati osalongo ouais bokoti machete bokoti na zamba bosali nsata zamba ekoli botumi bilanga eziki nde koni wana nde toza koni wana toza wana to fozende ba full label nde one toza makala nde tena ba sac ekoma kini sikonde bosama botumba mukoni ndezabe bon ezapa na mikolo te nde mukolo yo lingi nde yango yo kotsango moto ofini sikonde tiyo sali ya yo boy otumba mukoni ndezabe fona tumonde entre ba mardi tout mais des signes lango des signes déjà donc les boye na otaka matiti atie mabele likolo atie moto atie minoko esili ezo compétition pour le brigo popé mon appelle une semaine à pas magayer pour les 4 non donc pour les 4 na jumwa mane tu tama 3 jours pour moto sila ce que moto sili c'est maintenant na otama makala libanda atina ba sac moto geye et ju moto kale makala kini sasa ndi makamalizo tuzango kisasa bato wako soma bilo na kisasa basaka ndeni po ba na kisasa yala basaki bosaka ndeni pour kepa kisasa soka ye atilinga basaki ngana ziba tokoti na futo pani makala tuna basaki na bengi ye moka ye amoni musa de bilo de na basaki après c'est maintenant ye osana babilo na ye na camion et moni kisasa lokola na musala nyonso ba difficulté zangaka te awa pona fabrication ya makala na village Vunda Mavoka yoka pasi na bango tala difficulté za ndé makama belé za makama samba ndé difficulté za ndé tala ka pombe de boye fo bana munde niveau ya musala boye okati bilanga boye obumbi yango otima nyoko na pondu eke ezoko monde kisasa
ozomona nde badefete tozala nde ya mingi nde yango wana ede posala mokonzi ya mboka buku bango nde fo bayeba kende biso banzela nde eza mabe nzela nde kofonsa biso nzela ezala kalme mituka ekotaka bamoto moyen de transport ezalaka nde koto oyo mpo nde misala nde ezopesa mbongo na kini nde yango oyo defete biso eza mpona nzela nde basala babosa so nde nzela ezala kalme tala mwana mere mosala ya zoba ezalaka te mona loin sala neti ndeko oyo soki ateki bamakala na ye tika nayebisa bino kazalaka mobimba na ndenge ya kosakana te epesa baoyo batikali mayele tika kisopeka tika kolelalela na nzela o vie tozolia te vie asala nini atambola na banzungu kokamwa Merci pour la confiance et fidélité. Solo la plus ya mokola lelo ekomi nasuka. Encore une fois, merci. Na Jacob Kayen Nazalaki, na Sima ya caméra et puis le maestro Bondi Vukulu na régie finale. Ngai Nabino Tukutani Lobi.